Bonjour, bonsoir et tout dépend de l'art que vous avez reçu. Très belle mission Carrefour de Stars avec votre humble servante et l'avangélique Bianca Zanga, autrement dit Bacharge. Moi, Nasuka ya famille Libota, vraiment, tout va se pénir à la poutine de l'écriture. Tout va dire que maman Morote, vieille pied internationale, la reine mère maman Mokondi. En tout cas, tous s'abonner na film na biso Oizawana, le chemin du chaos. Vraiment, beaucoup n'en a jamais dessus. Comme exemple, déjà chaos est partout dans le monde. En tout cas, tous s'abonner, tous liker, tous partager, tous à jamais dessus. On remercie la maman chérie. Merci beaucoup na maman José Lussa Dissou, ya Sylvine Jolie, maman Claudine Bokatola. On remercie à maman Ewin. Merci à maman Niba Super, maman Ningo Yamputu, mamita Dina de Belgique. Merci à la grande H maman Sakina. Un grand merci aussi à Nanou Lungengo et pourquoi pas Pierrette, Renate Kitenge, Duchesse Evelyne Tunani. Et on a vraiment Boulamoleki. Un grand merci aussi à maman Isabelle, babi vraiment meilleure maman du monde. Nazangi kutu na ebité na kokanso na nani maman parce que tu es meilleure toujours. Merci beaucoup merci beaucoup na Nadège Molopo et babi Nadège Molopo maman sociale fille moko bien hier na bat Nadège Kalonge donc c'est que Nadège ni tout bozalo quoi il est vraiment mutakenaka akeli meta et le talatige ozomona ba toujours bateka ba dido tige moko dido la maeli en tout cas faut bozara le roi et les kabatu ya Mariam Molopo et pourquoi pas babi Belinda ya Belinda. En tout cas, Belinda Molopo et Oyangwana, vraiment, en grande sœur chérie, je t'aime beaucoup, famille Molopo Mobimba. Et pourquoi pas, Babi Mwasa Mbinga, Babi Mwasa Mounene, Carmel. Vraiment, merci beaucoup, Neboza, vraiment, belé à Kolanda, mère, film, na biso de ka, chemin du chaos. Babi Bokote, na bela, bon, consommer film, na chemin du chaos, botika, kozala jamais dessus. Et tout le monde qui, na deuxième épisode, na biso, et pas, yoapi, Daili plutôt, azope sa président Gesho, na, tonton P, aope sa bango, mbongo. En tout cas, tout le monde a parti, et ça, na biso bien, tout zonga, après cet élément, vraiment, à tous. Maman Mokondi. Vraiment, c'était pas prévu. Vous voyez, vraiment, la maman, on avait qu'on s'attendre. C'est même ça pour le transport. Hein. Merci. C'est Mingi. Je vous en prie. Il y a surtout un moussala l'état. Maman, tu as beau te bamouper. Tout ça, moussala l'état, moussala au batte là. Au batte là, nzela frontière. Vraiment, au batte là, malin. Tu l'as dit, bangongi passi. Conducteur ça gagne sauter pour moni ba kondi ndenge ba koni sibiso même la formation so dali aller la femme pambate yo connaissez na nous merci beaucoup bon yebisa papa toza biso bien mon amour viens prendre ça viens prendre bye yo ils sont partis. Voilà, merci beaucoup Nanda pour beti maboko boseki bota président Gesho ndonga tamona. En tout cas tout le monde biso nyonso to film na biso. En tout cas famille bota pas de distraction. Yango na isa ki noko prince muto a commenter qui est pas tonton prince na mon commentaire na yo mais moi je comprends oza baku quoi famille bota te. Si réellement oza famille bota okoko mabongo te parce que nous ici toza na te pona ben site non to fingra te.
biso toza na famille bota pona ofinga te si réellement biso na famille bota to fingaka ba propos ya gola yela madame Belleville yo nzoto mama na nzoto na yo ne ba tendresse ba fingaka ba fesa batu biso jamais to ya na bongo ozo monso lo bisi la makolo soso eza un site te ozo mona peut-être la kolo beza ni oyo eza na ko chango ni to na bi pe slogan eza comment eza pe slogan te e kokoza la pardon eza momo roboye eza logique obenga mutu makolo soso fingi mutu ta eza taya mutu neti nga so mutu binanga oza skinny eza logique na mukie donc na ko forcer ngote so binanga na makolo soso no mona normal parce que na makolo mikie eza un site te yo kokomela ngai bien ka finga yango na longwa na chaîne je m'en fous nga la chaîne nga ta so yete obakiselo kota bato baza na chaîne nanga ba sepelaka na banalise nanga en tout cas merci nzamba lola apambola bino bozaki mibale mbala sima ba commentaire a bongo peut-être soki pe naza impoli na kokota pe na komeli bino mabe mais bomonaki message nanga bomonaki reproche nanga na sala bino vraiment ezalaki teke mpona finga bino na komela bino eza logique et normal ozomona yango eloko mana osenga so oyebi ke okokomante na o te oza non eloko ya commenter te tika koluka te okoma ba di n'importe quoi parce que c'est pas bien wana ya kobebisela baninga musala nga na ya pembeni na madame Belleville mpona ofinga te soki kofinga tozwa ndenge batendresse tozwa neti bamisle oyo bafinga bayagola bakota na bavie privé oyo biso no tokota na vie privé ya sila te problème ya Sara Tola na demer aza ndeko na nga Sara Tola na ndeko na nga jamais nakoki kose mesurer madame Belleville na Sara to na nani na demer nyange esimba te ozomona baza bandeko na ye baza bato bazaki na madame Belleville loso baza ensemble te naza na temps wana te otelema na loba ba n'importe quoi pour na bandeko na nga na esimba te parce que valeur à madame Belleville eza likolo ozomona valeur à madame Belleville vraiment eza likolo voilà merci beaucoup bato nyonso surtout vraiment oyo balingaka nganga mpe nalingaka bino tozwa neti élément ya tonton Tadi Ngalapa en tout cas meilleur analyste tonton asalaki tonton Tadi azotalisa bato combien Belleville aza na valeur azotalisa na bato combien bazoya koakize kokosela madame Belleville makambo oyo biso toza présente toyebi makambo nyonso ndenge eleka Dieu merci Tadi Ngalapa il était là ayebi makambo nyonso ndenge ezalaki nde Tadi Ngalapa a précisé ne mission na ye ke makambo tout oyo ndeko mobali azoloba ya gelor kimbi biso moto ede wana nana bengi yo elo mutu na bengaki koza na mbongo te yaka ezalaka nani mais nando sa patron nanga nando sa nani la patronne nani la patronne nani la patronne nani la patronne bazokosela Belleville makambo place nga naza vivant o ngai nasali yango je suis vivant nga nasali yango mais bazokosela Belleville makambo ata bino moko to continue okangaka minoko na biso babome kaka akufa asala crise akufa akende ou quoi? Pourquoi vous faites ça? Tout le monde aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui ezalaka ya Belleville soka mutu alongwe pembeni ya Belleville il faut créer à monter ba histoire ya lokuta. Cette fois-ci préparez-vous. 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 Le collaborateur a besoin il y a YouTube beaucoup ça va vu, préparez-vous. Boyoka cette fois-ci préparez-vous parce que tout cette mes frères et sœurs, communauté, ngai témoin, muto pesa kimbimbi avokanga. Belleville ayebi ni avocat na te, ayebi ete nga. Nga. Mais le long a commis, le long Belleville a tinda kimbimbi. Bota la niveau ya bato. Bola munaye. Bokunda yango. Bokomma ko dimsaka lokuta. Ya mabena kombo na ye. Maman Belleville, je t'aime. Aucune personne ne passera ici. Morale éthique à l'obébaté. Je resterai la tête haute. Dans la chaîne pour Natadi, pour mon travail, pour na monaka ke mo sala nanga oyo nga na yebeli parmi ni sala nanga no sala ngo bien ao na réseaux sociaux. Parole nini eko détruire nga. Excitation nini eko tinanga na haine. Mutu nini ako changer Tadi. A commissaire Tantine Tadi. Nzambe sa salanga noko. Ngbi. Ça dit quoi? Nous sommes là.
toza na kata combat. Merci de retour de ce plateau. Vraiment, Bolanda, édition Nabino à Kitoko, vous n'allez jamais de si. Un grand merci aussi na Bibi Chumussamba Ipoupa décoration. Merci beaucoup na le roi célèbre Christian Ngoma. Un grand merci à Yapichou du fond à Mignon Noble. Merci à mon grand frère propre et Babi Tito da Costa. Merci aussi na mon vieux propre Babi Jean-Paul Kapinga. Merci beaucoup na Maman Ladi Luta. Babi Maman Ladi Luta. Yango vraiment ma grande sœur chérie Babi. Moi so azanango masara rane sambo ndem tazanango te. Moi so avanda na poto abetaka tolo te. États-Unis simanda ko Belgique France ko lobaku te. Azana ba maison ba immeuble na Kinshasa mais à Silama. En tout cas Maman Ladi Luta yango wana vraiment. Tozo qui analyse ya notre président Barezo à propos ya ndeko na biso Christian Sugar oyo à propos Christian Sugar yaki nango bino bozaki mieux placé boyoka ki ba propos ya Christian Sugar d'abord ils a soni comment na mobali mukolo mbinga bongo père des enfants et puis bana bazana poto OK poto pona bana nona mwasi no ba mona ba sortie médiatique mo ozo ko sala ozo lela oza mobala ndenge nini obida pe nga na yoka soni na ba propos oboyaka nango ozo mona kotala mutu munene mbinga lokola yo ozo na ba sotis moko boy on dirait moi jeune garçon moko boy on dirait moi mwana moko mukeme esa na kitoko te luka vraiment bo luka mabo benda koni ozo mona bo luka vraiment bo sala bo garder moi bandi na bino esala bien parce que oza mukolo Christian Sugar on lo ba rappelle ngo za wana yo za ancien mais ba biloko ozo na ngo ki ancienneté no zo mona na te parce que ozo lela o Belvi mkomota tiko lela o moni ke Belvi o lela bino kaka. Excuse, en tout cas, tu vois, analyse la président M. Joël Barezo et puis tu as Sima. Merci. Les gens qui sont côté, mingi bat bakenda oloba makamba bonga na poto. Omona. Ala kisasa oloba te. Nangola, là tu vois une vision oloba ite. Mais tant comme na poto OK oloba. Ah mukolo. Mais ce qu'on a état que mukolo ko ya bongo te. Si. Tobeta basolo moko au moins te ngomi kiti so moi si maboto na moi si abote ka moi si ele wale bobinga so ai ko o perde oh nga mubali c'est que ozali mubali te so moi ça roboto lo moi si ndenge nini aki aloba ki ke belle vikandi abotoli moi chaki maki yango akima ba tutu ba comprendre ya makambo ya lobby ngai pe na comprendre makambo ya lobby. Comme concerne un peu ça, Christian Sugar, un acteur congolais to yebit na télé na télé. Malgré makambo o nga na sala na o na sala a musika na makasi. Azaki ala boga na tant ala boga azaki kimia. Ba we vilain. Non, est-ce que boga pena ko fana beta masolo moi sabote le moi. Il faut y ba kozala na mwasi pour moi ça qui moté. Comme si yo ya no gamba moko. Eh, kuna siko ba salebo. Kiota. Allez, Kiota. Allez, binaga gede. Abinaga gede. Zonga ki mobali, éviter ba émission ya bongo. Ay, ngata na mona ko sala nga passe comment moi ça botolo mwasi. Donc, il y a un sens, c'était numéro na na opesa soko la émission yo benganga na tindo babilo ka mibali avant da poto kuna lisusu on a fait dans le comité ba dia ba vitamine todo na nzoto ba pose ume na nzoto la kisasa no comité mo na poto ba ouais ko ba yebela à côté ni alors bien ta belle ya za partie ni azaki pe famille bota rejeté. Mais ni fois ni chaud. Mais lobby attention madame Befa Bengue asala ça na. Asala. Ouais, c'est na biso kauka. Na kota vraiment na terrain on a te mais pour répondre moi mukie kindokinde za makashi. Eza kindo bon yo mutu asala makamba meme oti poto dîner te bosi ko. Assez pardon. Assez ce qui. Et un problème était mais
moto asali mamboke amemi opoto ondimi ete sikoyo ondimaka moto amemona lola. Et voilà le retour sur cette plateau. Vraiment, Binomoko Bomoni, président Joël Barrezo, n'a pas si Christian Chouga conseil, moi, mon bal aller rater. Il faut bien d'accord, on a président Fabregas. Il faut aussi la marque. Moi, mon bal, il faut garder personnalité. Non, on a sonné quand la binga, mon bal, il a Christian Chouga, on est là, moi aussi. Aux autres, quand sonné, Christian Chouga, donc, propos, moi, au boyer, et ça vraiment, et ça digne, quoi. Ça qui est côté, et ça vraiment bien té, ça bien té. Et on a aussi quand on papa Ngwasa, Christian Chouga, beaucoup changé parce que personnalité, il y a monto et aux autres touché, et ça grave. Personnalité, il y a monto et aux autres si mais ça mon nene. Alors te permettre autre heure le baba sautis na comme madame Belleville. Yo pas monto ça na pour commenter ba di n'importe quoi comment ba makambo ça dinte. Tant on va lobela madame Belleville mabe, est-ce que vous êtes au courant té? Bon mon akaboyoka ba aveugle bazala raté. Mais tant bozo ya koloba ke non bino bozana pona ko finga nga jamais. Nga na finga te vérité na nga nemu te e vérité na nga nemu te bo mona nga na impoli na impoli te nga na tika la finga te ko finga lo ko ndeti ba Teresia. Toza sorti médiatique ya Teresia. O asele pande ko na biso lekechu. Ozomona to tchana mutu ko maman nzo 7e baga auti ko kufa la grande terre na ye azana on a se mais to moni ba propos oyo nani Teresa ye na ngwe pande ko na biso lekechu eza dinte mukolo neti mama Teresa ba incite makasi bongo est-ce que 7e baga ko za ma garde ko Belleville yango Teresia, et ça le quoi, on la confusion à 10 pinés, on 10 pinés bien, 7e, au beaucoup la 10 pinés, on 10 pinés bien, on 10 pinés, ça va sembler poignet. Au vent de la 10 pinés, on 10 pinés parce que le capel il y a 7e bagarre, on 10 pinés. Mais le long, on a la confusion 10 pinés, la 7e bagarre. Est-ce que 7e bagarre vraiment cause la garde corps à Belleville? Oh, ce que sur la Belleville parce que Belleville a la petite sœur naïe. Belleville a leki na yango azara bien à Belleville. Yo tellement ozana muta rankine. Ozana muta côté bata basata Babylona. Bino rankine eloko pamba. Oko vanda boy o finga o lo ba n'importe quoi. 7e muta catégorie na hota. 7e bagarre koza muta niveau na hota Teresia. Makambo 7e bagarre sala kasi yo ko sala ngote. Et puis merci parce que yo moko zo reconnaître que 7e bagarre beta yo. Merci vraiment parce que papa le ketchou na lobby na été na obanga na po ya tant le ketchou lobby no ke est-ce que wana vraiment qui 7e bagarre o ça la confiance ya mututé était pardon tant na ko ba mututé pour mutana obeta ngo bika po dipi na beta yo ozo mo pas ne bino mikolo bo ningo se respecter te bo respect ça réciproque mututo ko fait la grande terre na ye azana na sa azana mawa grande terre peut-être qui akoma ki maman akoma ki tata na bango mutasa moninga azana se ata kutu yo muto tondo na koloba ngo ata yo mutebi koloba il faut tout ka moninga tina niveau wana il faut finga cette bate misayo na 7e bagarre va te yo le ki 7e bagarre na ni o le ki 7e bagarre ne lokote mais so cha mutu no 7e bagarre yo répondre c'est ta ko kabola succès na yo te tant balanda ka 7e bagarre Teresa yo balanda o te 7e bagarre tant on fait ça ba tu ba accident Teresa yo zala te 7e bagarre tant boulevard ya Lumumba na esa la plein pour 7e babimi na moi Teresa yo balanda ne balanda 7e bagarre ta yo ozomona mozo ko tuka muninga tina musisa motema ozoya ko tuta muninga ti muninga vraiment asila kimia ayo répondre c'est ça yo répondre te ni dipine wana bana choc mabungisu azaki mama na bango azaki papa na bango yaya na bango nyonso ya bango mais yo vandi moko tuté o vandi po bano tuka muta bongo eza kitoko te en tout cas tala boso na ba propos makambo Teresa lobi na china leke tu bino mo mona ngo no yati na koyate ya fiko mafinga mo ko chilanga yeza na 7e yana leche ato futa $1 million na tourner te jini mwana lemba
aosa bateli réalité na ye na ndako na ye bato ebape parton so abengi okende kende okei te kasi ye mopebi ki obenganga te osola très bien jini très bien so abengi te toza problème te kende okei te basi ye mwana saka émission moko bope alekaka saka kwa mankanga respect bayaya moko mikro baoleka baosema émission moko boye ezanga ntina bayaya moko mayele te bayaya moko boboye na buna oui na comprendre ke abwaki elenga bazwi photo na nga batie ye oloba na se seka alobai na nga te esimba su te esimba te tala omoni toza bahypocrite te même si la reine apprend on a déjà dit maintenant zomo ok kuna au jour ok mais avec les amants ya ndako ya tata na yo siko absence wana na chaîne ya ndako te bible lobi ozape na binemi bandeko no mo pe ya libota ti oh Jérémie ozape na binemi bandeko no mo yo ke otourner na mutu boye yo ebi bonganga te yo ebi kindoki te yo makambo ebele te oyo yamba na mutu boye achikolo makambo abele nzoto oyo bien batombe akombo benga bachangana na bachona mutu boye ao ya kasi oza na kisme yo zaka na Jésus Christ azana apesa ki mbongo po bafunda nga po kimbimbi akoza mbo po ba rendez-vous to komo ya wana na avocat na ya comme ko déclarer pecho ko pesa te parce que ba sundola ki ba pesa sumbongo te sona likamno bien ça lokuta ya ko démentir alobaki angwa oui ba sundola ki mais au moins tant to ça ba muto sambisa biso magistrat wana ayebisi alobi o aza mama na yo bowe na mona bino mba bwana problème ti donc moi mbala na ba intoxika ki ye batanga lobaka bato babaki na koseli mutu makambo ndeni yo mutu moko ozaka na makambo tutu tuwa bato nyonso tu na monde yo aka na nsima makambo wana kitoko te mpo mona nga Teresa na kombo Teresa bapesi nga oyo eza kombo lipamboli te bakombo mosusu bapesa bango lelo basalela yango eloko te bakoma bagarde corps eleki lokola nini bakombo lipamboli te menga papa na nga bimisa nga pesa kombo lipamboli Teresa ti leo bato babenga nga nosa mosala théâtre réalisateur no asongi kasi bakombo mosusu oka ninga no collègue na yo nakoma garde du corps mais boya na tv bobandi kofinga bato bobandi koloba boye 7e nayebi te nayebi bakoma ya bango te il faut dire dans la vidéo il a dit 7e to 7e mais oui 7e c'est te nayebi te oh Jésus il va mon ara logo de 7e afungula mais tout dans ba question you need to regarder quoi problème nga lobi boye nga lobi bona bunda makasi nga na lobi boye kombo bapesa nga na papa na nga Caleb na remercier kombo lokumu ti lelo esala musala mais ça l'artiste mosusu bapesa bango bakombo ya babe batika lelo kosala théâtre bakoma bagarde corps akoza ape boye bazoi baengage na maba baengage na nini babenga bango ne basécurité wana akoma kosala kuna ezaka teke osala bo oma pe mutu aza garde corps asala su mutu mosala théâtre te kozala artiste place mo botambolani eza garde corps te mais oyo ekomi ke artiste oyo ya ofungoli porte ya portière à voiture artiste oyo osimbi sac artiste oyo okanga bato o pekisa bato bakomo garde corps yango wana bozotanga komoni poigni yo so ndimi te eza ye tunanga question mosusu tokende obunda oh lekechu bongo charing justement surtout côté on a dit oh apesa mbongo ngano kimbimbi oyo yebi ke tala muto ana sans cœur mama oyo bano baza ba ofele po kende musala nde bana ona balia mo financer loko mo po basala e mabe akela na makala ba ne bala lanzala yongo nzambe po makamso yo bima iza passé yo ba aller passer
nzamba juste te epasa mabe mutatiki yango emonanake mutatiki mabe okotika mabe musu me mabe musu olatango lokwa chéri mais oui bamakambo ebele toomona oyo eza mabe te kokabwana bato na ndenge mabe eza mabe te yango so eza époque na yo salela époque na yo eza époque ya moninga tika moninga poko olinge bato tu bazalaka derrière yo epuis tokumisa nzambe mpo bato ebele bafungoli miso badépart ebele one kozala mpe pamba te ngai ayebisango mpe magistrat wana ti basambisa ngai na yebana yebi omoni mwa mobali oyo ye te epuis premier jour oyo bayaka otikela nga convocation so avocat na nga kendaka te nde na nga alala makala yo so likambo ezaka mokie okangisi motu mo ndenge olobisaka ye te botoyebi te tala mpe ndenge mwana mwasi wana asalelaki ye mosala bokabwana poani mponi bokofanda te bosolola bomisango na toile na miso bato poani eza soni lelo bokomosala na baanalyse me nga mpenza mpo na oloba nyonso tu te napesi mama vie ya raison esali yo mokusa l'estomac. Hein? Na gauche l'estomac. Na pesi mama vie ata so na tangi komo so osika mais na pesi yo raison. Ali ngane so te. Aluba Teresa. No bomoni te bebi bizali ya mutu wana te. Moko boye bango. Bonzima te. Oloki oyoki makamna lobi. Oyoki. En tout cas ma vie merci. Wana lo bango ma vie ay boyebi te mko boyeba ebondima te lokwa nga na mona pe ke côté sila yambanga na se pencher côté ne parce que linganga pe na amour vrai amour sans tricage likambuso ezali so amoni likama be so amoni pe na sema be obenga nga lobelinga ke chochola mutu te tala boy na otourner na côté mo na sali faillite au kata couper ya no bandela parce que ça rekene na lito ya réalisateur tala boy au fouter jamais atonga bactère en plein tournage ouais mais kimbinda lo bakangwa esika bayambi yo obeti maboko sepele esika bayambi yo te popo makoloki po mutu moko ina sans problème oui ba problème ina là oti pour ba femme ba intoxika yo pour que no ça 15 minutes ouais SB no biki na SB ba nga bien na tunaki bien ba futaki nga bien problème ngone za yango na mais oui ebimana kati ya groupe bo basala ba voice mutu mo pa zala na linga yano nda bimisa balancer ba voice wana plus jamais tout mon intérêt à soit tanenga kumisa kisila ko yambe wate yebi yango simbi basenga pardon na parquet na yamba ina bise na problème na ote surtout kaka oh mo pande mutamila yango ozomona donc tomi batela makasi parce que toyebi mokolo te toyebi ngonga te toyebi mokolo te donc yango moni bato pe biso nyonso to tobi mama étoile oyaki na mission oyaki na mission mama étoile et puis oye nanu place oyo oyaki yo moto otiaki prière et même ta prière qui toujours yango avant babanda mosala toboma bato baoboma epo bazwani ba eloko ba ozwisa te ba eloko bato ba ozwisa te po ba oboma pe mutu te po mutu o moye moko ne ye monda o mi bomisa même bato ba oboma ete pourquoi parce que na lobi ke mutu o mi bomisa mutu moko azalaka kaka au centre makambo surtout ebimaka nyonso mona ke mama étoile ba keza ki lokuta o nyonso mama étoile ba keza ki lokuta po banda sona tout le monde ba papa Teresia vraiment oya monaki analyse nga na betise libaku na fingi mutu te na otiaka kaka likambo moko point na point bino moko bomona est-ce que likambo bongo mama na biso na bengi na mama nazongisema na place ya mama lelo mama na biso Teresa akufeli ndeko na ye lelo mama na biso Teresa akufeli ya na ye est-ce que c'était baga koleka na miso pa tuka Teresia est-ce que c'est un bagage ma confondre na kito dipi ne ba tuka Teresa après avoir Teresa na pasi après avoir dipi na pasi c'est un bagage na pasi ba koyo tuka ota osa mukolo luko mi pesa respect
oza mokolo luka vraiment ça makambo ya ba mikolo kolinga te nya to ba mikeba ko choko maboko eza malamu te ya faute na bino te parce que ya faute na biso te ya faute na bino parce que bokota lisano na biso tant que on a porté na biso na ba tendresse ba miss lobi le bozalaka te to tikala ko manquer te Thérèse lo so to koma ko loba no boza parce que yo mo okota na ba jeune na biso yo na Gabriel hein bota la susu nini loko na biso ndenga uti susu ko loba kotalisa bato bapapa baya Gabi ba Christian Shoga koloba na bango en tout cas Héritier Ibula merci beaucoup vraiment nazoki mwanda élément na yo vraiment merci en tout cas bande kotola na élément ya noko tonton na biso Héritier Ibula vraiment bokozala jamais dessus boyoka na tonton ndenga lobaki vraiment ezalaka oui. Il y a certains artistes et comédiens qui jouent en bel art. Ok. Balela pour le monde qui est en obscurité. Pour le lumière. Bana chemin de chaos. Ah belle vie. T'es plus sur autre qui. Belle t'es bilo. Ouais belle qui ça. Dans ba te belo moni ba tia makele le bana chemin de chaos. D'abord est-ce qu'on a chemin de parti à obscurité. Il y a obscurité bana kata molili. So faut ba longwa na obscurité ba ya na lumière. So lumière les a besoin na belle production. So bateau tout ba ko za temps. Na bandi oteya bato tout ba ko za terre ko finga la belle vie na TV wana nzela molili ah oui bolugelo nganda bete biloko bolugelo nzambe net nani bolugelo nganda Gabriel lugelo nzambe ya Gabi lisusu alugelo nzambe alugelo nzambe bona nini oh bomba malo bana TV omona te fashe kalombo lugelo nzambe de nani lisusu Thérèse alugelo nzambe 3 nani lisusu Jérémy Chabani lugelo nzambe 4 nani lisusu ya suka to suka na 5e na 5e Christian Shoga Christian Shoga Papa Ngwasa lugelo nzambe sa minute oh si la ou tel pas frère Patrice que non ça filme pour non église bora prière frère Patrice tout le moment moins important mais yo no boya je pose la question monsieur beta prière prière frère Patrice yo dit on l'a mis prière ya frère Patrice beta ngona alors biton secrétaire a sali lettre abi que non faut pas au sala film bazwa séquence pendant 1 heure du temps basa bani na bango atuni bango est-ce que balata biloko ya mikuse te alobi est-ce que balata biloko ya mikuse te wana aosala prière excusez balobi ote balata biloko ya mikuse te yango na accordaki bango ezaka na bolunga nzambe nzambe azwa lokumu merci na ndenge boye kotala biso apesi bango espace balata biloko ya mokuse te baza koédike masse Monsa lokumu toya wana ozo comprendre siko wana za prière wana ndenge ye pamba te po yeke bango balata biloko ya mikuse coupe na bango mais prière ebimi pas passer pas ça voyant mais so bango fallait ba ya kutu ba amplifier yango basali bénédiction ya film o babani parce que depuis baboya Jean-Paul Mayata basala bango sous prière te ya batala ete non Jean-Paul Mayata frère Patrice to gena biso pa wala musoko bayina ba c'est bon prière bon bayadi pe basala ba jouer kaka mais on considère papa pazalaki moi le boko moi bénédiction mais lettre ya secrétaire papa Tuni balata ka biloko mi poussete bobombaka nzoto on est à point d'interrogation ok balata te tolataka biloko ya mikuse te esi bango nayebisaki bato soki kaka belvi akoti makambo ya boyiboyi bokoyoka omoni jini na yambi ye esoki asesali belvi bien ndenge amoni buyi bongo esali belvi bien esali ebe te esali epasi ayebi ke asere nango towana batournage banini boye boye te bato mosusu babi botie kaka ta bongo bobenda ye pa jouer kaka po permettre ye azwa problème eza nini akojoue mais scénario mosusu plutôt ejoeli mosusu opesana mpe code na miso
ozo comprendre pesa code na miso pesa longwana mais po batia ye na casting batia ye na film eza prompte soki côté na banotia te baplan de coupe bandokatakata eza prompte mais l'essentiel na film Belvi kandi lugela ya kuyi place biso tosengi sikoyo bafani lugela buyibuyi place ajouer soki position ezali ata mwa 4 à 5 tableaux à vivre esala bien parce que moni na pasi soko ofana ona ndako trop de raisonnement et créer makambo mosusu mais de préférence ya korécupéraka ye azala mpe na famille artistique namo masolo wana moral ezonga kobanga mpe amuta poma misu place wana bomekano mpe ezalaka c'est ça aussi sokomonaka fo abibombama mpe kaka ti ayoka nde bie mpo azonga na bafilme nyonso oyo eza kaka tena soki ani te mpe azotineka charge bapesi ye mbongo ke hôpital bazwi fond moko bi bapesi ye afanda na moment oyo aza na ndako esala bien eza kaka teke soki moto akufi boke baye na $10,000 bino bokati 5 000 bopesi na famille ya moto akufi te to bosali organisation matanga te buyibuyi a mérité assist. Voilà, merci beaucoup. Toujours sur la plateau na biso pour bomona. Et aussi ça a une analyse ya Maman International. Maman International oza ma bemo kono di jamais vu. Ozo tourner quand bimza miso. On dit ni goro do bakangi kachi na sa mai. Oza tellement mabe okoki yoko ko finga mama étoile te. Okoko ko traiter mama étoile ndenge traiter wana te. Yokoki jamais kofinga mama étoile no fingi mama étoile wana. Hein? Yoko benga mama étoile mutema bete yona ba Thérèse boza classe moko Thérèse o traiter madame Belvi aza ndoki aza mutema mabe Thérèse yo mo oza mutu okoki ko benga Belvi mutema mabe. Yo benga Belvi machama menuti. Yo oloba Belvi aza makila ya minu na yo za mutu ko fana na kitima Thérèse o finga Belvi mabe. To traiter Belvi en tout cas tato zona élément oya madame Belvi ndenge abenga maman ya biso leya macha momenu en tout cas to zonga isusu Yana ngani na ole yana ngata. Yuna ngana mkubwa. Mama. Yana ngale. Yuna yaba nai. Voilà, merci beaucoup. Tous cette analyse, il y a Maman International, comment traiter Maman Étoile ingrate, comment traiter Maman Étoile Azam Moutumabe, comment tout, voilà, nous surtout à qualifier Maman Étoile. Vraiment, moi je ne sais pas, côté la bateau, la bino, Maramsou, on a TV, Maman International, il faut aussi là. Et il il faut beaucoup à Sony. Yo momo mi vanda swa botelo bitenga Maman International na koya na ba propos te. Eza kitoko te eza mabe. Eza vraiment kitoko te eza mabe. Il faut ko ya ba problème. Il faut vraiment ko kima makambo mususu eza bien te. Ozomona oko traiter maman est-ce que en soi Maman International yo za na monopole ya koloba libosa Maman Étoile. Wana monopole wana te mais le loso ko zu monopole ya koloba na Maman Étoile ozu accès pa basila ne ba peso accès de l'homme sur manquer Maman Étoile o ata sila e mona tika ko manquer Maman Étoile te manquer Maman Étoile pona sortie médiatique Maman Étoile a fingi mutute atike ko ba mabe pona mutute mais Maman International yo zu ta yo finga Maman Étoile est-ce que mi tala yo za mabe oza vilaine de jamais vu Maman International oza mabe oza mo so ko finga batute yo alors quand mbala mboma ce que lembi te ma classe kembi yo ndongo oza tellement mabe donc go finga mutute mais yo finga mtura Maman Étoile non toke nango wapi to sango ndeni to bino finga bato après bino bokota ba commentaire ba olobake bino bo finga mingi est-ce que ba propos ba mamu ba mine ne ba finga bato ba mine ba koma na niveau finga bato tina ba face na bango obiso ko sala ngote ba yagola ba ko finga bato voire même na ba biloko se basi nzoto obiso to ko sala ngote biso to koma niveau finga sila bongo au grand jamais to ko koma ba niveau wana te ozo mo to ko koma ba niveau wana te jamais qui impolitesse na mona ngo eza pa na bino
mais ça vraiment don na bino yango moni ke bolingo sala bongo manso boye biso na famille bota impoli azate so madame Belleville ogangela biso oui aza maman na biso peut-être muso eza bandeko muso basaki banalise oyo sepelisi madame Belleville ozomona ngai jamais na ko permettre musa finga madame Belleville simba te ona ba analyse nanga na yaka na tikala jamais ofinga mutu songo le bembe na yo mutu boy nini no jamais na ko koma na ba niveau wana en plus tozala ba famille bandeko balanda ba sortie médiatique na biso ba maman na biso mutu lokola neti maman na biso la mama chérie ya Sylvine Jolie soko zo finga mutu mama Claudine Bokatola mama José Lutani Swana dikumba mama kata mama ni ba super mama ningo ya putu ba koma na commentaire bakomaka vraiment ka te olobi mabe eloko sala ezate la mama chérie atinda biso voir même mo supprimer ba émission wana parce que ba sepe na ba propos tolobi te bakomela biso na ba commentaire musa la note na pouvoir biso mo pe na pouvoir note aye na commentaire na miso bato ozomona mo grand jamais baloba biso kende eza bongo bo fingi mutu bo za ba impoli bo na bo en tout cas bato bo commenter pa noko prince bo se rectifier eza malamu te eza vraiment bien te eza bien te so botali ba propos ba yagola ba yaka na TV bino ba ba tumo bote bo ko vana bo finga bato bino ba tumo bote bo pesa bato ma leçon morale ke bo tika ko finga tandis ke bo bino moko ba ku nde ba za ba oli hein eza malamu te en tout cas merci beaucoup na ba massa to bazui di bako ya kolanda émission oyo merci beaucoup merci beaucoup vraiment na Mireille Madimba et Mireille Makaya Motema papa Jérémy papa Jean-Claude Ataliano merci beaucoup vraiment na mutunanga David depuis États-Unis mutunanga moko mutunanga Njela Mino David na États-Unis o yango wana et pourquoi pas bandeko tout au balingaka biso peto lingaka bino vraiment cette émission est dédiée à Evelyne Duchesse Tunani et mauvais propre Blaise Mokabi et bateau vraiment ba mérité merci na bana nanga nyonso tout ba baza na États-Unis et ba baza na Kinshasa nzamba lola pambola bino et Maria Molopwe ma fille chérie Kalonge je t'aime tellement Maria moi moko bien moi moko très poli vraiment merci nzamba lola apambola bino soki yeso azonite tokokutana à la prochaine occasion bye bye kaza ennemi asila wow oyebi ko avandaka azaka kozala occasion babenga ye na SB mpo ya kosala oyo asali oyebi ke c'est une décision qui date de longtemps mambo etolaka kosala etole avandeka déjà na émission wana oyo epelisi moto akenda koluka Jérémy Chabani FC Jérémy Chabani à partir ya lelo nalingi susu obengana na bagag te kaboye avant ça l'émission akenda koyebisa Jérémy Chabani à partir ya lelo kotala ngai sino bagag te nayebi te so bayebisaka bagag ezoamoindrir ye eyebimise léger eyebimise moins que rien il y a tellement supérieur ntango asala émission asilisi etoile abengi Jérémy Chabani abi Jérémy à partir ya lelo kotutisa ngai so na bato bajwa na SBT oh bato bajwa na SB oyo basala bafilme pa Jérémy mingimingi ya Theresia sikoyo naye na tour na neti étoile yo eleki Theresia neti na nini JS eza ya Jérémy yo oke kopesa bainjonction mpo yo oya nini so eza pete sala mpe chaîne oh donc ntango olobake kotutisaka nga lisusu te na batournage na bato bajouera na SB c'est parce que oza na problème na sila soki moto atiki kojoue na SB bokotutana mais ezala clair oh yango na vie tosala makambo na loyenge te toluka ya discernement motu nyonso tu te na vie nde so asengi oka mbongo fo pesa ye te motu nyonso tu te so atoke na porte fo fungola mosusu olanaka à travers le mur nakamwe Jérémy juste eza ya yo tuza ya mama étoile bato baose plaindre mpo ani obengisa mama top teka étoile yango geste yango ezaka ya bino mbale nini ekoyo opesa bainjonction makasi donc je comprends ka boyaka bagag mpo bamishu bajwa bagag mingi amonaka azotutana bamishu na bagag Naomi Lokwa. Et après émission, Jérémy a tourné pour à nini. On va finir à mini, babakouk va finir à mini. Na finir à mit.
Mais je ne sais même plus que nous faisons l'émission, on va finir en rate. Pour nous faire l'émission, ok, défendre Jérémy. Pour Jérémy, va bien encore dans le film, va tout comment on calme. Pour nous bien à la étoile. Et on a un point particulier dans là. On dit que nous avons un Sabino Ani. Étoile, nous avons un bon nom, parce que nous avons un costa. Yao, Tchanga Moussapi. Yao, nous avons un Mamokosi. Mais c'est Jérémy Bongoté. Yao, moni, so moni, au vani, au moni, moutou, so, ok, jouer sous quelque part, té. Kobe taka mabakute, mouko yebe. Pourquoi ma benga ke souté? Ou un comportement mabé? Donc, yon bon, on la considération, et un bon, bela, au pesa. Jérémy a fait la nini pour que le bâtiment qu'on va gravité. A sali nini pour le bâtiment tout il s'arrête sur notre bateau, bah jouer na SBT. Si vous Jérémy soit à besoin de toi jouer na SB, au moins de refiner bien ôté, on va spécialité, on joue ordinairement le roi Montonio so. Maintenant na talent na, maintenant na particularité na, maintenant na don na, nous complétons. On joue à rôle ka Thérèse, et Thérèse c'est pas jouer à rôle ka autant. Si on a dit que le film a joué au Moro, au Kate étoile, nous lui commis joie boyer. Si là, t'as la seconde joie, il était dans la vie, émission on a la salici, là, n'a permettre à tout na Jérémy. Maman, le va les années, les a sauté à l'okuta. Jérémy, je sais qu'au sein de la sauce, bang, en zambou, ça si là, à cositer za bongo. À cositer za bongo. Le bâtiment qui on est, tout le monde a out. Mama top. Na Michou. A boy copé c'est le meilleur. Oh Michou Abima. Footeur. Serge Mwembo. Ndenge moko. Tout le monde a. So, yependako. A bon ke non kuna ndenge mwana. Mais y'a qui a dit que tout qui s'en a battu bauta na SBT. Et ça se voit clairement quand on est la promenade si là. On a pris un bateau à la sauté. Pour Linda, à Outa na SB. Aujourd'hui, on a été. Donc, si on t'a dit qu'on joue na SB, on a tout un beaucoup de camarades. Et toi, le bon, la montée, ma Dieu n'aime pas ça. On a tellement aigri que nous avons frappé. Au moins, il a vu ce jour acquisé mon tout. Zala pembe. Zala paie-toi. Ça dit qu'on y a pas coutoté. On s'est reproché de l'autre côté. Mais si tu te reproches de quelque chose, Dieu sonde le cœur et le rein. Dieu nous juge par notre intérieur au fait, et non par l'extérieur. Par l'urosopé sabateza en côté. Oh mon soussou. Avant yo bête votre massoir dans l'aime. Na ba conseil na yo à 2 balles au Pessarabat. Dieu démasqué. Sans état d'âme. Sans âme. Moi, 1971.